ozong selinga bomoi ozong selinga esengo nazalaka mutu ya kolela lela nazalaka bato bayebaka ngai mpona yebani mingi tango baomona ngai couple kitoko tala ndenge basalelaka ye mais tango nazongaka na ndako na bando lela mingi mais ozong selinga esengo epi anga lokwa nazwi trouble makambo osaleli ngai eleki minene papa na ngai bandeko na ngai bana na nga baninga ezala entourage bayebaki te nabombaki sekele wana ntango molai tika nakumisa nzambe no lelo. Merci papa. Merci. Tika atatola nzambe ya nani? Ya papa Emmanuel Dodi. Tobete l'école. Amen. Mama maloba eza na mboka wa yo tolingi to yoka oyo nzambe ya prophète asali na vie na yo. Amen. Merci. Naza prête. Shalom, shalom, les affranchis de partout. Na pesi bino mbote, bana ya papa na ngai, toza na papa moko kaka. Ye wana sangisi biso nyonso ebele boye. Naza na esengo ya kotelema liboso na bino mpona kotatola nzambe tata tangu nese ekokaki ya kotindela biso nzambe na kati na saa moyo po koyeba kosala bikamwa na ndenge na ndenge bandeko batatoli mpenga mpe na ye kotatola po nakumisa nzambe ya papa na ngai ye wana nzambe yango papa Emmanuel Dodi, mon docteur, mon Seigneur, mon Père spirituel. Alléluia. Merci. Nazali kombo na ngai mama Lelo, Brigitte, Madeleine, mpaka Lenzo kaka pengai. Wana bako. Dele papa. Eza na tina. Kaka pona usali la nzambe. Amen. Nazana bana mitanu marié na Monsieur Raphaël Sasa Mavambu na Allemagne. Wana chéri na mobile na ngai na lingake mingi malgré tout cela. Je l'aime bien. Nde na ye pona tato la munene nzambe tata oyo asali na kati na bomo na ngai. Nazalaki kimia na libala na ba franchi ba koye ba précision route na Allemagne na ville nini. Ah merci mon oncle. Parce que ba mususu bazolanda yo ali. Ah na route na Allemagne précisément na Bayern na Bavière na mboka ya Würzburg. Nasali mbula nasali 27 ans na Würzburg. Alors na kati na kofanda na libala na biso tozalaki kimia nalingaki donalingaka libala mingi naza mwasi ona lobaki soki nga na bali esengeli na tosa parce que nalingaki kotika bana na ngai mutu mosusu abokola te un jour ezalaka suwe na ngai soki na bali na kozala kaka kimia na libala na ngai na fanda nazala na couple moko exemplaire mais malgré tout cela moyinya kotaki na nzela ya mobali kaka na esengo ya journée moko bandeko na ngai couple na biso na ba ono so ba omona nga ba otala babengaka biso couple exemplaire mais na mokolo wana mobali adeviaki abimi kaka na journée moko ndeke kuta na pena likama tala nzambe atali bozalaka bien olingi koyokela nga lisusu te oke na nzela ya mabe nde akekuta na likama tango aye kozonga nga pe nayebi te nayebaki ata eloko te confiance plus na mobile mais abimaki kaka na mokolo moko akekosa ngai azongi pasi eye nga sanke nayeba parce que depuis nazalaki na mboka Allemagne même tant tofandaka awa na Congo mbala moko te baka wana emonana azalaki comme ingénieur mécanicien na babato ya tango wana ya gouvernement wana ya kala azalaki kokende kozonga mais tango ake kuna libela na poto na ke na landi ye nyonso ezalaki malamu bandeko na ngai kimia
o mona mobali a olengela o mobali a sokola kayo mobali a saela ko nyonso ngana vivango ya solo ya solo mobali azo sokola ngai ko sokola ngai sokola mama ko bondela ngai ko salela ngai nyonso mais akeko sangai bolingo wapi exemple oui ko chama ina benoir ko nikanga nga mais abimi na mokolo wana po atia makambo ya mabe na kati esengo ya 1 minute libanda 1 minute ya journée moko alors nakomaki na zemi ntango nga nakomi na zemi esengeli okende na gynécologue nakomi kuna nde nake kokutana na likama oyo nga nayebaka te libumu ekomaki kosala nga mpasi nzoka nde nazalaka na zemi me nga nayebaka te 3 mois na kati na libumu na nga mwana afandelanga me nga nayebaka te kaka na ntango wana nde ndeko papa ake kosala makambo mabe alors nzambe oyo papa azolakisa biso ndenge papa alobaka nzambe abolingo aza bolingo ngai nazemi ntango docteur na ngai Zygmunt kombo na ye oyo bazoyoka bayebi aza mpenza docteur moko makasi alors zemi wana ntango amoni nga na abinanga ich habe etwas gefunden onamoni mwa eloko moko epa na yo nga alobi vasis nini alobi na nga vate zela il faut na refaire susu examen na yo parce que nga nazomona clair te yo ozalaka boye te koma okoma boye bandeko na bando olenga après nayebise me nga nakozala na eloko te alobi nenenelele vate tosala susu deuxième examen rendez-vous na yo omoni nazwaki nani makila mpo nga na bando baka libumu mpasi nzoka nde mwana nde ndenge nalobi na bino na nzela ya kozela suite mosusu elandaki aye na bapapier abengi nga azoyebisa ngai bite zitse na fandi abi na ngai ich bin so traurig aber das macht gar nicht naza na mawa me eza na eloko te awa eza allemagne epuis osambelaka mingi nayebi nzambe no wana mponga na tato elaka na badocteur presque oyo mutu na mutu place akendeki nalobake nasalelaka nzambe abi na ngai nayebi osambelaka mingi me nzambe wana kotiko te kobanga te bomoni nzoto me naninganaki mpenza makasi nakomoloba ngai mfonaka ezwa maladi oyo wapi naza na mobulu te maladi oyo eutelanga wapi nazalaki na kobanga na pasi na mawa na kati ya motema na ngai na bando kolela maya miso ezobima nga munganga na ngai lobi abayet vas soldas okokolela te mpo na nini osala bo okolela te zala na kimia na koede yo natali ye nazolela aya mpenza asimba ngai mpo aza mokolo azwa ngai lokwa mwana ye abizela na koede yo kolela te nayebi eloko na kosala awa na Allemagne bato baza na situation oyo okutani nango bazali mais bazalaka mpe babotaka mwana mpe akozwa maladi te toza na bakisi na biso uniquement mpona koprevenir danger na mwana nga nalobi non wana nakoloba na bino sembo mpona kosaka nalinga baboye te nabi nonono longola yango alobi ne ich mag das nicht nalingi yango te okotikala nango nga na koede yo nde nandimaki apesi nga baconseil nazongi ndako il faut ce nakende nakende kutana na papa mobali na ngai natuna ye tala likambo nake kutana koma ngai banda kala wana nazalaka na nani te lelo bakende omona nga boye mobali banda afandaki azokoka koloba te aotala ngai azwi maboko na ye atie na motu bomitia na place na nga oyebi eloko wana te eyeli yo kaka brusquement oke mpona contrôle na yo mpo ozokaka pasi epuis bayebisa yo ke okomi na sida nga nayebaki kaka peut-être myome peut-être nini epuis nalobaki na suki na nga kaka na bana 4 nakobotaka na nga susu te kozonga nazongaki na ndako nasola na papa ndenge nazwibisa bino mobali na ngai azoloba te ayebisa ngai pourkui ngai fondaka ekutana na likambo wana natuni ye na kimia antuka nakende na mobulu te na kimia tofanda na tosola tobondeli tofanda tosolola na kati na lisolo azorépondre te afandi nie natali ye nayebisi ye soki okorépondre ngai te parce que nayebi eloko te banda kala tozali awa naza na eloko te alors soki boye
ngai naobenga baninga na ngai baya nazo sala na kende na ke fana ta epa ya moninga moko boye na kofanda na yote yebisanga aloba te mokolo wana lokola mobali apesaki réponse te nabi soki na ke yebisa mutu wana kopesa na réponse te soki ndeko na pesi to nani aopia nga solution te mais na nzambe tata akopesa nga yano ata même si ça tarde ça s'accomplira et certainement nazaki na foi moko en action na tiaki yango penza na place nango alors na kati na bapasi nyonso wana na bandolanda bakisi retrovir bakombo yango ezala mo makasi na bosa naza nango na bapapier donc bakisi mais bakisi wana po melango na zelo awa moto esala pasi natalisa yango ni pasteur na place na uta mutu te ndenge nazoloba mutu te nafandi na onka na nzambe soki nafukami na obonde na olela na oyebisa ye okolongola ngo journée nasaleli yo ntango molai futa nga ta na guérison nga na tatola yo nakotatola mokili mobimba nakotelema nakoyoka soni te bato oyo bayebi nga soki natelemi nazobondela bamonaka mai ya miso ebima nga ebele mais mutu moko ayebaka makambo ya ngai na nzambe te yanga moko kaka nabi na kotrahir mobali na nga te parce que na poto soki nakende kofunda ye surtout na mboka na biso na Allemagne baokanga ye akozwa même 20 ans ndenge na yebeli ya prison somona mwasi ya libala omoni mwasi ya libala nani apesi maladie est-ce qu'il a trahi son mari? Non. Jamais. Okoya kokutana nanga ndengeni lelo Dalamas nakutani na papa Zenga Mambu prophète Emmanuel Dodi na nzela ya Ken Piana. Alléluia. Ezalaka papa na mokolo moko boye na fai na ndako tozalaki na mabondeli tozobondela wana na ye awa te nga moka na ndako to provokaka air mususu nani nano komi ya franchite nano komi ya franchite nazobondela nazotuna nga binkolo lakisa ngai nalembi komela bakisi po nga na docteur tokoma oswana nalembi komela bakisi pendant combien d'années? Eh papa parce que tanga nazalaki na zemi ya mwana wana omoni jour wana tant tosali programme awa na sima na bosanaki il fallait na revoir ba papier na ngai ezalaki tant naza na zemi ya mwana donc eza na 97 nakuta na likambo wana papa c'est que elle est atteinte depuis 97. Faites-vous le calcul? Oui. Très bien. Azo vivre maintenant. Bozo sambe la sko ozo yebsa zambe lukelanga mutu lukelanga i solution nani akoko bikisa ngai na lota ndoto moko boye ba olakisa ngai pasteur moko boye ana France na Lille ngana lobi lokwa na moni boye na kende kaka na simba nzela wana papa mbasu nanu mbasu oh babwakela nga na musala témoignage ya liboso ya guérison ya mbasu OK na France na ke na France na memani pena mobali kaka mobali wa ngai na bi tokende église na Lille et pas à JP papa JP Makanz voilà parce que pasteur auti France azali avocat na France donc ayebi azolo merci na kenda kuna ba bondela pe pona ngai pona lokolo me kozonga na zako zonga na nzela pasi makasi nga ona na baluki donc mbaso esila kite papa bozongi na zongi ndako na mboka na ngai na Würzburg na ebisi mobile na nga bi non pasi oyo na lala kate et puis nazo kelesi musala te mina obandi ko sambela nazo sambela bala moko nazo yoka kota YouTube na koti papa na bandi kotala nga mona lobi na linga pe makambo ya YouTube te po ezana ba songi na bi nazo tala na mona ba pasteur yango te tant kana komi na ekuta na ken ezalaki na 2020 bozaki na programme okenda mama koko église na kati ya Kinshasa bazwa ba biloko ebele boye kobonzela babola ba orphelin c'est que ça place ya bien lokola ngai pe na lingaso na sana mwa ndambu na nga na ninga ko aider ngabitika na kota na place oyo omoni eloko etindaki ngai kokota na ngai siko nyonso wana natali numero ale
nalobi na bengi bana po fi nanga aza awa nakanisi papa présentaka ekala bayibaka e conteneur passeport na yebi singa bi manchat kannst du mir helfen o edengai tala likamnaza nango na moni na kati église moko eza na Kinshasa me makamba o sala ya ndenga na linga kende na nubo sala lokola na Jericho bo kende ko espionnier bo kende nga na tindi bino ndenge likambo ya Josué bo kende oh mam bona nini bonga bi bo kende na tindi bino ba espion mibale soki bo réussir bo yela ngai suite na onze la suite na ko kende ka pamba te bana pe basali yango bayaki awa nde bakutani na papa mon encadreur Gédéon Sekaniel. Alléluia. Bakutani na ye atalisi bango bana pe babomba kite batalisi ndenge mama maloba na lobaki ona lobi bokele ko espionnier bayepe apesi numéro na lobi kaka lelo na luka papa prophète nde papa na benga ki yo. OK. Na insisté peut-être ozaki trop pris après natala kaka obenga ngai obengi nga papa na sepeli nga bi nakutani na yemei olobi na yebiso papa tala ngai tala problème na zana ngoya lokolo nazomona pasi na sala kasute na fandi kaka boye douleur na lalaka te olobi na nga oseki papa ndenge osekaka mama lelo wa makambo pamba. Alléluia. L'homme qui rassure. Nalobi oui papa nazo souffrir nana banda kolelela yo yo lobi nanga kolela te oh nyonso loka tokutani bo esili c'est fait. Alléluia. Na fanda na papa lobi nanga aopesa ngai encadreur mais déjà nazalaki na bana bakutanaki na pasteur Gédéon nde to continuer na pasteur Gédéon landeli nga ndo lakisanga awa l'église na biso awa na citadelle eza boye soki balobi boye sala boye soki balobi boye okokisa okomona ka munene na Nzambe mbasu esilaki na tatola déjà awa na video ale nalobi pona nini nazobomba sekele otango mulai Vraiment. Pona nini tikana luka na yebisa papa vérité nde na yebisi papa nabi na benga papa na yebisi papa naza na sekele moko na lobaka ngo na mutu te mais kati na ngai lobi na yebisa yo oza papa na ngai tala pasi na ngai na bandi ko expliquer papa zenga mambo prophète mutu na bimangu mutu na ba miracle OK. Ngana benga ke bongo papa yebi mutu na bimangu nde salemi bongo papa yoki alobi nanga yo umela kaka na makolo na ngai na yebisa papa papa na ko umela kaka na makolo na yo papa na ko umela makolo na yo na lapeli yo na ko tika yo te ndenge to kutani na tika la ka mwana na yo libela pasi eleki na bika papa na nzela na yo papa yebisinga mama lelo oza oyo Nzamba tindelinga zana kimia nde kati na ko umela na sali déjà pasteur nazoke na 3 ans donc Nzambe asalelinga bikamwa et puis ezaka pona nga moko te na mobali na ngai tina ndenge na umeli na kolanda kaka ba problème kobika koma papa kobika na ngai koyeba ndenge nini bako confirmer ngo ndenge nini ba minganga na kendeki na tali ya nouvelle ne papa na fanda na tali nga bino pona nini na ko umela kana na mela bakisi to kon bo sona na docteur ye pona ye condamnation abi maladi wana esilaka te na ke isi koyo na solo la na encadreur na ebisenga bi docteur na nga so menacer ngai po na lingi na yeba vérité na ko continuer ka te ko mela bakisi kati na ngai ezolo bana ngai ndenge mususu me ya zo ko insister na kei papa pasteur Chamala alobi te ko kende bongo te na bondelo Nzambe na kendeki na docteur na nga sikoyo ya place docteur a famille azalaki akenda me mususu a remplaçaki na ke kuna frau Siabano nde yenda yambinga
atali na nangai ko zonga na zonga ki 2 jours après atali abi oza maladie te banani no ba résultat na yo yango mama zongela liloba wana docteur Siabano azalaka na Würzburg na ville onga na fanda abi na ngai Birgit oza maladie te parce que fiche ya muto azana maladie ya sida na mboko nga na fandi na yebi te na bapoto mususu bazwaka fiche batie nani ya rouge batiaka rouge c'est ça Voilà, empereur l'a compris. batiaka ya rouge alors rouge wana papa eza kotungisaka bomo na nga bi fokende nkolo pesanga nani wana Maintenant, elle a lobby que tango lobi ezate ngabi pesanga ingape pesanga nani ba papier wana salela nga copie alobi te ngana kotika na copie yozwa original mema original apesi ngango abina nga ikende no tisi ezate komela tisi te oza maladie na lobi merci obiki na zongeli docteur oyo abendaka makila mona ki voilà. Azongeli yami bale pour confirmer le miracle. Tobo ilukuta. Allez, na kepa na ye na yebi senga bi docteur Tikla na lingi osalanga contrôle mususu. OK. Oh, allez, bien, yaka. Afandi singa comme d'habitude place à mesana ofandi sanga wana. Azu biloko na yona balo benda makila. Mbula nyonso wana chaque fois 5 milangi ya banani oya ba bendela ka banani wana ya makila. Pasi soki na longoli chemise bokota loboko na ndenge ezwa malformation papa nga mwana yo loboko esala donc na souffle papa nazwi lobiko fele bandeko na ngai nazokokisa kaka ndenge nzambe nalakaki nzambe tata soko pesinga mutu oya kobondela mpo na ngai Brigitte na bika haleluya nakoyeba kotatola yo mokili mobimba bayoka bamona baya boya partout esika nyonso boya awa nde atali azwi makila alobi na ngai na kosala yango mbangu mpo nayebisaki ngai alobi naza na posa ya mbangu sanke nayebisa ye ke naza na résultat mosusu mpo soki nayebisa ye pour ne pas influencer natala alléluia ça c'est un médecin qui se lève c'est troublant nasalaki bongo asali na zongi jour ya mibale nakele kutaka mbala moko vigeti ya oza bien ngabi nasalanga bien kasi na ye te poursuite na ngai azosala manœuvre papa banda bande kokoma troublé azonga boye o zelanga nanu awa nakena na professeur mususu benga professeur ya likolo na ye baza troublé na guérison alléluia ake benga ye abenga ba professeur na ba recteur baya docteur Steve aye akomosola na ngai frère Lelo ça va alobaka moi français ça va na c'est bien allez good nyoso bien ngabia na tilige nyoso to eza bien alobi na ngai OK bon na tiki yo na cycle ngana kei donc alobi na nka bongo ma papier na bi na lingi bandeko na tango mususu omona moyini a utiliser muto pour telemela yo moko pe fo telema haleluya yo moko il faut zana kondima parce qu'ici les médecins ils croient la science la réalité elle est guérie mais cette maladie mutobi kakayangote maintenant l'homme blanc est troublé alobi na ngai OK Brigitte pour ça la boy yo zonga nanu nakoyeba ndenge nini nakosala nga lobi te nakozonga te pesanga résultat parce que lelo fona mona ngo nalingi na mona sanke ayebake naza na sac résultat mosusu ntango alobi kana kelenga bino kukumal ishabe gandere hie dabai nalakisenga binaza na oyo mosusu awa tala atali abi vera daske mat nayebisenga bi frau Siabano atomboki makasi alobi alandeli na ndenge na bango moko ba médecin natala docteur wa sala kinga na ko mobenga ngai on a besoin na oya mais problème eza nini mais tant oza maladie te
ngana ko loba lukuta te. C'est ça. Ngapena sa docteur. C'est le résultat. Donc il y a préféré qu'il y a benda kanga makila. Na melaka C'est kisi. ça. Bandoki. Et comment Même en Allemagne, bah, mes filles, tu peux. Même en Allemagne, bah, mes filles, tu peux bazali. Oh, na kisi wana. Parce que l'homme est blanc. Quoi la science? Na carton moko ya flacon. Oh ya retrovir wana. Oh ba pesa kakuna. Et ça na 3000. Moko. Ba ça kopi yanga 3. Commerce. Dans la laki seka lettre wana mususu atomboki. Lobi nango na benga papa Gédéon pasteur nabi natalaka poste ngana zaka na rez de chaussée natalaka atindi mutu baya kotikela nga lettre nazui natalaka ngabi oh Résultat. natanga bi man libe God nzambe na ngai ebomi oyo ninyo atindeli nga bambula boni À lâcher. ba résultat yango oyo Baye batikeli. négatif. Nandako na confirmé sa guérison. Nzamba papa Emmanuel Dodi azosala. Oyo Kimbangwa loba. L'enfuluzi. Singa. Ah. Mobali na ngai. Thomas wa micro te. Yeyo. Kina sida. Je suis venu pour vous. Amen papa. Et s'il tobeteli kolomaboko.